Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse et Oui, mosala ya sotu mutona biso yo ezoleka vraiment malamu. Utu mokonyamboka ya ikotala banda tala ki tomoni vraiment ezokenda d'ici fin de l'année en tout cas nzela ikozala vraiment polele bato bakoleka na ndenge malamu. En tout cas travaux par rapport ya basotu muto mususu na pompage pene zoko évoluer bien. Zoko évoluer pena très bien et ozala bien de basala na pompage côté mususu pe basala bongo. Ça les évoluer kitoko vraiment. Tozo sepela makasi. Donc boyene bazo sala et ko diminuer embouteillage makasi. Tozo sepela ne bazo sala ba chinois oyo baza chaud makasi par rapport à basoto mutonyoso yakini. Pour na so de mouton en tout cas ça va. Bisonde bato liboso to soa moi loko. Par oyo zo sala madibanda. Tozane na posa banzele ebonga. Nzela kimbwala, nzela ya reji, nzela ya lutendele, ne tozana posa na ngopena. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. La dernière partie. On va faire la dernière partie.
Mbote papa. Kombo nani? Kombo JC. JC Kalenga. Papa Kalenga, toza na pompage, sika baosala approvisionnement saut de mouton, musala ezokende. Tozomona musala ezovolue kitoko vraiment. Tozosepela makasi. Donc boyene bazosala ekodimine embouteillage makasi. Tozosepela ne bazosala ba chinois oyo baza chaud makasi par rapport à basoto mouton nyonso ya kini. Yango tozosepela ba chinois oyo na basoto mouton mususu eza ba côté mususu bango pe bazwalikanisa kosala chaud lora baninga bazosala. Vous êtes sûr que soki basisi embouteillage ezalate nanzela mususu asali ba basali ya boye ya sans unique donc embouteillage ezalate. Donc tozo pesa lokumu na président ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc aumela makasi nzamba bakisela trop. Nzamba bakisela ndenga zo asungi biso na pompage pona mbouteillage. Tozana batu musu ando vanda na mbuji, babima na mbuji bakomo vanda soki wa batika mapangu. Mais ndenge nzelezo sila boye bazozonga. À part Rwanda, dans la difficulté de soutenir là, ça c'est bon. Toza normal, to tambola normal. Toze la ga esi la komisa, to bandoleke la pena ba moto likolo wana, to kumisa fachi, mwana mboka aumela. Mbote. Bon. Mbote ndeko. Mbote. Komo nani? Komo nanga poro Tigana. Poro Tigana nani? Tigana Pembele. Ndeko Pembele toza awa na pompage, sika ba osala musala ya saut mouton. Comment les travaux ont évolué? En tout cas, travaux par rapport à Bassot Mouton Sous, la pompage pénètre ont évolué bien. Ils ont évolué très bien. Et aux ala bien de Bassal la pompage, côté Moussous peut passer la bonne. Pour que au moins une évolution de la pompage, en tout cas, et tambola bien. Sauf que l'eau n'a pas insisté ça, la maison où il y a des Chinois, ils ont empêché parking. Donc, il faut rendre une tâche difficile pour na kochaba parking quoi. Mais musala pene tambola bien. Est-ce que vous avez croire que ceux qui le lot musala ou ici l'embouteillage les a sauté? Embouteillage les a. Embouteillage les a. Saute mouton et rediminer embouteillage mais si c'est embouteillage te. Ouais, koko style ça va embouteillage, il faut pas ça là bas route secondaire. Donc, il faut passer à la route secondaire. La route secondaire, et là, on a vu ça parce que la route secondaire, monsieur, sur le côté, depuis Mimosa jusqu'à Carigres. Mais, ceux qui arrivent dans la route, on peut faire 400 bouts par heure. Et qu'on va diminuer l'embouteillage. Mais, ceux qui montent ici, c'est l'embouteillage. Et qu'on diminue l'embouteillage. À part, on a une recommandation de ce qu'on a bon, on a commencé à la volonté, pas à la volonté, en plus pas à peine à soucier peuple. Pas à soucier peuple. Mbote papa na moi. Comment on a Déborah? Déborah Munongo. Deko Munongo toza na pompage, bazo sala misala ya saut de mouton. Comment misala mozo kenende? Bon, pour na saut de mouton en tout cas ça va. Bisonde bato liboso to soir moi loko. Par où ils ont sala madibanda. Tozane na posa banzela ebonga. Nzela kimbwala, nzela ya régie, nzela ya lutendele, ne tozana posa na ngope. Siko jusque là, l'égalité évolution est bon. Ça va quand même sur la situation où embouteillage peut diminuer. Oui, embouteillage est diminué avant ça pour mon abino moko. Embouteillage peut faut diminuer pour to kemba makasi de 5h à 10h, batu bazo kene misala te donc moi été. Et là, on est aux alentours de peut-être à une bon, bah, en tout cas, bah, bon, sélection, nous, les là, na Wenze Oyo, bah, maman, bah, zoli, la pona Wenze. Les lignes, nous, mingi Wenze, na bisope, bah, tu as misala awa, bah, bon, c'est la biso. Oui, mbote, papa. Aux alimoko ya bayofandi na ngambu ya kotoyo. Simana yo, musala ya saut de mouton ya mwana za musala ya lezo kende. Oui, musala ya saut mouton na biso yo ezoleka vraiment malamu. Kutu mokonza mboka ya ikotala, banda tala ki tomoni vraiment ezokenda. D'ici fin de l'année en tout cas nzela ko vraiment polele bato koleka na ndenga malamu. Mais loko moko tozo remarquer na mwa musala ndezo sale mambouteillage eza makasi koleka. Koleka vraiment même machine eza sima.
et puis eloko moko tozo remarquer eza pona nzela na biso oyo eza bijou eloko baosalela biso eza bijou mais soko nzela ya biso kimbwala babongisi yango te en tout cas ekozala vraiment na valeur te eloko mpenza tomona yango wana mpona yo donc esengeli basala nzela wana esengeli basala ndenge nini nzela oyo ya kimbwala donc eza nzela moko vraiment par exemple yo okoti oye mopaya na ndako epa na ngai nabongisi salon malamu mais omona we mwana ye asumbi na chambre kuna ye kobima na salon omoni ke ekobebisa vraiment ekozala na plaire ya malamu te donc soko salon eza propre c'est que mwana ntango tobima kuna aza mpe propre ekozala na esengo ya komema ye elakisi lokola nzela ya kimbwala oyo eza nzela ekomemela biso biloko ya malamu te mpo emata na saute mouton eza bijou mpenza mais okomona nzela eye na potopoto eyokomata na sela na bijou na biso ekozala malamu te donc batalela biso nzela wana babongisela biso yango. Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse et